Kala toomona te. Linga kiyo mingi, Janina. D'abord, on s'agit de Kalam. Ça va d'abord débat quitter ça, quitter beaucoup là. Mbotami na balandi FM TV na moko le descendant prophète Kimba on a eu sabino ke assez azanega moko na ba idéologie nanga oui les appels sumuta na landi pe lokolo akulutu moko boye mais lelo na beti batenité pour comprendre par rapport tant musale ya makasi bazo benga kende ya kakotoyo yobika masolongo eza boze bela kolanda biso FM TV boyebika micro FM TV kiti précisément na ville ya Kinshasa ntela na ebisa bino ke to ntela moi sandumba ngayeyo do benganga partout ngala oyananga limbele ala nango permis ça veut dire que micro nango awa yo koloba na yo biso tozana pona koloba makambo ezoleka na kata ville la province ya Kinshasa na kosenga na ba mama bene mama nono ba mama ba lemba avion kende zonga yaka le 27 kalatea ou le 27 juillet kudi ya kusabalala ya danger deuxième anniversaire na bango yobika kalatea wa ya bisope FM TV 3 ans et ça le 4 juillet na emoko le bogar ya ba cameraman na FM TV petit moa mukuse meteti na ndenge moko boye yobika masolongo tokitisi micro na biso awa ba mama bene bo Holanda biso ba mama bakendaka zonga kende yaka bo Holanda ba imboka ba koloba par rapport à situation oyo ba beti liboko likolo ya mesa nana beti liboko likolo ya mesa bokoyoka peuple ba koloba est-ce que kokoka toyebite est-ce que makambo ngo memango tina re toyebite akosukisa ngo na rond-point toyebite bolanda émission na bino bo s'abonner toleki les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Maloua Billy. Mbote ndeko? Mbote papa. Comment on a dit? Gilles Vakapumbu. Gilles Vakapumbu. Ok. Congolais. Congolais. Lelo ministre de la justice. Oyebi quand même comment on a été? Tana ebi comment on a été? À Costa Mutamba. Ah Costa Mutamba. Oyebi abeti auti obeta dia loboko na mesa ya koloba ke bande ko na biso double sim. O lelo to bengi na lokoto lingala bakweli likambu. Donc soki to kuta na bango to bokuta na bango foko kanga bango pona yo. Okoka koloba nini na décision ya juana. Pona ngai décision à vraiment na CP na ngo makasi. Na CP na ngo makasi parce que tokende pas to songa epai. Biso toza batu nzamba akeli. Même ata nyama na zamba. Est-ce que akoko sala biloko bongo? Nyama na zamba ko sala biloko bongo te? Tango siko biso batu bikela mo nzamba akeli. Tango biske we komike mibali bakende ko balana bakende ko kutana na sima. Est-ce que ça malamu? Attends, il y a un bon côté. Il faut raisonner. En tout cas, on passe qu'à raisonner, en tout cas, à raisonner malam. Mais au moment que nous Congo qui chasse en Zalaga, boya bandi na mouvement après quelques temps, les Libanga Malamawe fini magambango. Au moment que nous na habité, nandengo yo yebeli po ba yapeka ndengwana. Mais suka basili sa vision na bangote. Bon, en tout cas, on a des toko yebate, quand c'est décision na ende to sepeli nango. Ezali malam. So ka continuer nango. Biso bawe wa nyonso population nyonso toza simana ye pour na kotia appui parce que toza bato toza banyama te ata nyama na zamba ko raisonner bongo te très bien tikali pe ko salima bongo te lelo ba ministre provincial basi babimisi bakomo na bango ezana batu mususu ya kala bakomo na bango ezongi yo en tant que congolais ka bango ka basala ka to batu mususu maele bazate bon wa côté wana vraiment ceux qui montent à dos salmo salamalamu bakutia ka appui ceux qui montent à dos salamalamu te pourquoi bakutia monto bon to ba so ba tia monto bon to ba sala ka malamu moi lilo basuka ya kokabwana nayo lilo balanga ya suka ezali ke biso population nyonso toza sima ya bao bakosala malamu mutu soki azosala malamu te tina bia kotia ili susu ezali te malamu kolongola pote population de bazotie esika wana po faut que se plisande biso population toza sima na bango
Merci beaucoup. Mbote ndeko. Mbote mon frère. Comment on a dit? Nicolas Madjika. Ah, ndeko Nicolas. Lelo FM TV na Mokole Descendant Prophète Kimbangwa kiti akiteli bino na terrain. Lelo kosamuta mabeti loboko na mesa. Ya koloba ke bandeko na biso double sim makambo basala kapende zango te. En tant que Congolais, est-ce que décision est que soukaka na nzela to ko continuer. Yami balé ba ministre provincial basi babimi. Mais ça ba kombo to moni ba travailler oyo boyebi ba travailler na ndeko Gentini ba travailler na batu mususu makambo na bango bambebe zala kebele. Mais ba kombo ane zongi kaka. Pona yo okolo banini na oyo ya mutuna na liboso. Oui, premièrement, nous féliciter Mingi, ministre de la Justice. Na eloko wasali vraiment, tozo betele maboko, tozo encourager ma caste vraiment à sali eloko morobo ya normal, puisque étant que des chrétiens, Nzambe apesi na moment na ce qui concerne ma mariage, c'est-à-dire mobali nde akobala mwasi. Ezate que sexe mwako babanda ko balana wana vraiment eza normalité, puisque ce que tozongi na Bible et loko oyo basique Sodome na Gomorrhe c'était pour à cause nzamba moni que non mibali na mibali bakomo ko balana kanda nzambe kitaki yangwande basique Sodome na Gomorrhe vraiment na moni que non Constant Mutamba aza chrétien na ko encourager ye vraiment que non a continuer kana décision na ye wana asuka na nzela te bakanga bango wana eza lokola kindo ki vraiment o bande wana bazo sala vraiment to betele mabo pona eloko wana o monite ke baya kapeka bo après quelque temps makambo ya kapé resili lokola mungu wana nzu non soki asali kambo wana vraiment to ko sala ta marche puisque normalement tozo appuyer ma casse na décision wana a continuer ka bon vraiment nzamba osunga yepe lelo lisusu apekisi ba makelele ba barele kiebele ba église belé na yebité est-ce que ba makelele wana et ça la rappelle moi bien moi mutuso moi stress pe aza kenda ekope azuite ayoka mwanzembo ya le padre ayoka mwanzembo ya fali au monde on te que non hermo pe aochape moi kokoso mo boy bon pour ngai vraiment na moni qu'il faut ba kangata babar et ça la makena na botute maintenant à ce qui concerne église ndenge batu bazoko misanzambe na bango et akoko permettre bango que non soki mu église so la veiller bakendata na ministère ya provincial soki na gouvernorat basa ele moi mukanda moko boye pour ba permettre que bako sala veiller na bango bon pona baba ata bakangi problème ça na ngoti babar problème ça bata babar boyi na ete ye alobi ke no bakanga babar donc ngate asaza na kambutenga batute lelo baku ba ministre provincial babimi ba kombo ya kala sezongi okolo banini ka bato wana ka ba travailler ka bato muso maele bazate non parmi bao bazongisi ceux qui bao basalaki musana bango bien bazali bako reconduire bango mais bao basalaki mabe batali bidie na bango ke non eza négatif vraiment bakoki ko zongisa bango tie merci ndeko lobi ke bakanga babar pona ye problème ezate do bandeko babar ndeko lobi ke non bacha bakumba na ebite les bogar ya ba cameraman yo ebiga masolongo ezande nini to ka pe ba imboka kotot par rapport à bandeko na biso ba double sim mais bobo sana ba pedo ba otambola mezana ba mususu ba na kata ba entreprise o ba sala ba showbiz o biga masolo ngo boze belé est-ce que na balele ba lesbienne pe boko kanga bango bo bandana na likolo boza ebele to otanga ba kombo te mais bo biga masolo ngo toleka mbote ndeko. Bonjour. Ouais, comment on est? Comment on a musulman? Muslim. Moi qui ça? Moi na king. Ya tongo. Né grandi pena na mbokango. Père de mère, père de mère. Père de mère. C'est vrai. C'est vrai que le loko samutamba uto beta liboko likolo mais ça par rapport à ba double sim. Est-ce que vous avez ba double sim? Ouais, tu as vu par rapport à ba double sim, je me souviens bien ba deux fois par rapport à des tokambela na TV par rapport à mon continent le bela qui ça qui a gobo ya pédophilie na ba ki lesbienne. Et à un moment où la plupart restent les matons dans mboka na biso ba effet wana ezala plus multiplier ba misusu bango ba lobini yete circonstance mboka aza maman ka osombelamba mutu mo ba proposer moi $10 $15 abimina e le roi mobali ba cause wana eza créer eza non premièrement volontaire mutu mais au pe biso to boya yango wana po soki eza ba cause ya ba effet wana esalema na mboka tokomo vivre na Sodome et Gomorrhe tant que yo za mobali nzamba créer na mapoko za inaptité pourquoi pas au rôle au créer le comment boita côté kata mai
ata nini moi un petit rien karo gagner au kangara mbongo sombelo mais ce que ça ko s'accumuler na ba makambo wana eza par rapport que ba circonstance ba makambo onde to kutana na ba famille ba circonstance ba relation to kutana na ba mboka ndenge zo sala ba confier belé de créer ba chaîne ba comment na ba situation mon la jeune garçon da ne bien si bitmara bo romi PD ba romo poster na ba vidéo oh jano boy za makambo to mona na mboka o netinga pona nga monza mboka vima seto abeteli na motema na nga feza penda tito okufaka na mokili yango eko continuer te pourtant que mobile faut sala ki mobile au mona jeune fille ba na ba bango na bango balele bango wana balele ba na ba bango na bango mobile mususu a préférer linga na ba soit ba kutana nzela ba lingana aoboya okay ya bimana ba ningane basi akomo zo na condition mo boelo wa yo ne bo sex moko ko muta bato ndenge wana sikoyo pona yo okosala bango nini pena so babike no bango yeyo et tout monde le kopesa bango bon personnellement na vie nanga ona ngai so ba zu bango peut-être na pas condamnation ça na pas qui les bien faut bobo tabino mbale bakangi oyo le mwasi na mwasi oh mobile oh mwasi bino na bino basi boloko na boloko ala va bobima fo bobo tabino na bino basi so be bo mibali bakangi bino ba pede bino mibale fo bo enfante bo bo la biso ke bo sa eloko eza la raison na miso nzamba da la miso mokili lelo abeti lisusu a continuer koloba keno ba makelele par-ci par là ba bare komi ebele pona yo ba makelele na sala rappel moi bien de pona nga wana nga sala rappel moi jart bon ko ça moi ja et rosa ma belle bo dans mutu faut se déstresser mais na ba température na biso partout na ville à Kinshasa et na ba placement exact que go kende pe boye calmement vandi au lexi tant l'aise exact au le kabwe makele là-bas ozonga makele là-bas ozonga boye dans eza ma bête ko ça la paix ambiance eza nango bien très bien mais faut ezara na moi ba quantité moko boyo ba roter la pe musique muta vandi aza moi en temps concentration muta mususu à distance na ba terre à 20 mètres mayo ka makelele déjà et le monde a compris de la population de des appels compris non barambura et belé oza mutunde oza boyo vandi boyo raisonner maman est important peut-être capital pour na mama vie na yo mais on a tant constaté imaginer net il est tout ça pas mapanga bateza asima mais ce que mutana moi problème il m'a boye ana pour ça ça kimia moral ne ça bien makelele bandi est-ce que ça en atteint moral la concentration moral les athées. Merci beaucoup. C'est bon. Bozaï Bela Rolanda Bisso, je crois que FM TV n'a pas le descendant prophète Kimbangu assez. Bino bozo betaka assez na bao bazana assez. Bo bao bazali likolo. Bajana basala angote. Bazala ngo. Izana ba ministre mususu. Tokotanga ba komote baana baninga la bango pe mibali. Tolo bate bozale bele ndeko langa pusanati. Ndeko azawa. Mbote ndeko. Mbote papa mais comment on a comment nga Jonathan Moussa carrément dit G Black. G Black. Oui. Lelo oyoki da moi mutuna pozala mo panzi par rapport en tant que ya kinois idéologie wana indusa les ando. Non oui, initiative wana ku muta soulevant ngo mingeza ndeko na biso Constant Mutamba ministre de la justice. Ye muta soulever loko wana. Na sepela ngo ming parce que makambo wana de na niveau biso petit peuple et ça la marama bato ba initier ngo bato ba kotisi ngo na Kinshasa eza mingi ba konju wana ba personnalité tout le monde na makasi même ata ba musicien même na niveau de football et là ba coach musu ba initier biloko wana ça dit aller abeta masete aller na makasi na dossier wana et ko sunga biso et comment ça biso soni tina ba veni par-ci par-là petits années ko makasi susu na biso yango wana ozomona ngo teke no Kisasa ya kaka bona bavana ngo arobanda bien mais suka aussi ça masolo ngote te biso ba jeune oyo to soutenir ba bilo bongo to zali to zana simana ye to soutenir ye na mokonza mboka faut appuyer ye mambwana et réussir et comme na soni on mona que no PD azolega na nzela azana l'aise ba mo ko créer na ba soirée tina ba rompenga ba to moni ba image soirée ba créer ba bêtise ya ba bêtise ça dit to soutenir le wana appuyer bango makasi ya fina bango prison de sika na bango ba revendre na société. Moi liloba ya suka ya kokabona na émission. Si net marana na Barcelone mo si maramundeti ya ba bar. OK. Tozongi sa ba ekani ngezara na mokili ya kala à l'époque na Zaïre ezara na makata mapango.
c'est-à-dire ekala ezalaki na balabala boye tout bamona buzoba ezalaka na kati ya mapango yo koti na lupango omeli quelque chose obimi merci makambo ya bapede ba deux fois ba double sim Constant Mutamba nasi maloba oyo ekoma na bureau na yo bloquer bango kotika bango te eza soni esama nde semaine na Uganda soki bayoki ora ata koyoka na Kampala eza bongo soki bayoki ata koyoka prison yo na mwasi na mobali bino mino bapede asa eloko wana kosunga biso mpe koteya bakonzi oyo oyo bayinisaka makambo wana kobebisaka bana bato na kokosaka bango na ba $100 na baji oyo bakonzi wana sikoyo bakanga bango ndeni te fakanga bango moto ali kola mibeko aza te fakanga bango fakanga bango avec preuve bakanga bango merci vraiment nasepeli ok à suivre mbote ndeko oui mbote komonani komonanga alpha Alpha oui lelo Constant Mutamba utobeta liboko likolo mesa ya koloba ke bandeko na biso double sim bakweli nde makambo yo en tant que Congolais de père et de mère est-ce que vent wana penza a umema ngoti na suka to yokata na kana nzela bon ya liboso na sepeli na idée wana ninga zuyo kanga ba double sim et l'autre senga kaka to mona ngo na assemblée ba voter loi mais un moment et comme nango kopa ba policier akanyi mutu wana ola memena maboka justice azwa mandati ki elobi su to moni lisusu abandika mambango donc eloko nde esa so pasika yango wana to pasi nda wana ke bandeko na biso ba policier nde ba okomisa ngo shida tant ba pese mbongo ya zwa libérer bango a libérer bango donc pona ye komi nango shida si funda ti micro yango esko teka siko disque pa ya ye moko ministre la justice aza wana bon eloko ngana kolobare pa ministre la justice idée wana oya sali wana eza bien oya lobi wana azala ne na suivi nango ya kolandela o bakangie pona makambo ba deux fois wana penda esa biso passe komona bandeko mibali kitoko ngame mobile mais olande bo deux fois donc izo sa penda passe alandela bo penda tina suka même si tina mama pango de mon pèse baza ko kangaka bango vraiment et ça la bien lelo susu mama kelele par-ci par-là babare comme belé na kata ville province na biso Kinshasa ye pazo beta déjà c'était pour na yango yo en tant que tant tozokola est-ce que babare zalaka na boyolo ko nyoko senga na bandeko bazo sala babar to bandeko baza na projet ko sala babar na mibeko pe bako ici bon comment na lelo nde babare fungwa belé et moi ça se passe ponga na ne ganda Kinshasa biso na kala tozali to aba mike to yeba babar na kata mapangu banobenga ngo to nobenga nganda nganda oui o to yeba mais lelo to moni babar komi par-ci par-là même bana mike bazo vana babar même si na ba policier va atiki ne musala va na bar azo melana donc tant musala kutu ayebite même si ba to travailler mais atiki biro ayena na bar azo mela lelo wana penda azula moi solution pendant ma casse pe lisusu. OK, moi liloba suka ko kabwana na émission na biso. Bon, liloba nga ya suka ezaki na pesi net ngai selonga pona ba idée o ba konzi bazui to pona nga pena à 100%. Susi na ngezara ke ba ke na ngotina suka ba suka te ne ba bandi bo et puis ba suki na katkati non. Ba ke no pena tina suka et ça la bien makasi. OK, merci beaucoup. OK. Mbote ndeko. Mbote papa. Comment on a dit? Comment monsieur Jean-Claude. Ah ndeko Jean-Claude Tokutio awa nesika na musala merci d'abord ndengo ya bibiso. FM TV et kitisi micro nango par rapport ya ko loba émission na biso pardon les peuples s'expriment. Uzana droit ya ko loba mais ya ko finga mutute. Constant Mutamba lelo beti loboko na likolo mais ça par rapport à bandeko na biso mibali. Ba bongwana basi. Yo en tant que Congolais contribution to lilobani no koka koloba neloko wana. Bon, monsieur le ministre de la Justice Constant Mutamba Nengo lobi wana pour ngai c'est important pour lui à créer une loi comme ça pour réglementer un peu la vie, hein, la vie humaine ou réglementer en quelque sorte. Ce que loi ils allaient même boka o ya biso ils a déjà na ba loi qui existe déjà. Je crois qu'il parle, ce loi-là parle de cette affaire. Mais c'est comme si on va respecter un côté. Est-ce que lui sera en mesure cette fois-ci à faire respecter la loi? C'est ça la grande question. Ils attendent que Lumboko est dans la loi et Zalaka. Nous on voit ça comme ça. Est-ce qu'il y a une loi qui a changé pour que les lois commandent bazar les lois? Moi je me rappelle, vers les années 90, le premier homosexuel que moi j'ai vu dans la cité ici, c'était à Capella ici. Ongana Mona, homosexuel.
Bando zala tozo kaka ki bazalaka. Mais comment on a boinga, comment on sait Année 90. Je dis pas de 90. 90. La monanga pour ma première fois à Anacapella. Mais aujourd'hui c'est partout, hein. Ça devient monnaie courante. Je ne sais pas si c'est la loi qui n'est pas respectée ou il y a une autre loi qui aurait abrogé la première loi. Je ne pense pas parce que Toyoka Yangote. Et maintenant, il parle de ça. Est-ce qu'à cause de la mesure de faire respecter la loi ou il crée une autre loi avec ses garde-fous comme Ndenge Zalaka et que ça peut tenir? C'est la question qu'on va le retourner. Pour Nangaï, ce n'est pas une bonne vie normalement. Nous sommes des Africains. Aujourd'hui en Europe, on change de sexe. Un jour, ça peut venir ici, à Bandou, changer de sexe. Moi, c'est comme Mbali, comme moi aussi. On change comme ça. S'il y a des lois propres, il y a bien à la loi et que les lois soient votées au Parlement et qu'elles soient acceptées par la population. Maintenant, le problème, c'est dans l'applicabilité de la loi. On ne respecte jamais des lois dans ce pays. Le président lui-même a toujours pleuré. Justice et Zalagate. Loi va respecter. Comment on a déjà coaché déjà que justice et Zalagate en tant que jeune? Mais côté là quand même, aux hommes on que Solomon Boye et Zoya Maben à côté justice à Moka. Bon, ce n'est pas la personne. La personne peut amener Solowana. Le problème c'est que ça la Solowana Tozo Kawana et Zalapenza ya Solo. Koloba c'est bien. Dans une dimension beaucoup, tu éviter peut-être à amener courant Moko Boyasika qui peut changer des choses de ce côté de la justice. Parce qu'il promet tellement trop. Azokan est la bâtonnière surtout. C'est vrai, hein? Cette fois-ci, il veut changer la donne. Est-ce que ça sera respecté? Est-ce que ça sera respecté au moins cette fois-ci? Je ne sais pas, on l'attend au tournant. Hein? Il y a à Lobi Belé, il a commencé à parler, il n'a pas encore prêté serment. Maintenant qu'il est là, prêté serment, c'est qu'il a bandit Moussala. On l'attend. 100 jours. Oui, évidemment, le bilan sera. on va le traiter par rapport aux 100 jours. Tel ministre a fait quoi pendant les 100 jours, notamment lui, qui a beaucoup parlé avant de travailler. Je souligne ça. Alors, Ming avant Kosala, au Banda Kosala. Maintenant, on l'attend. Bozala qui est bel Rolanda, émission Nabino, le peuple s'exprime. Naemoro le descendant prophète Kimbangu. Boyo kilo lenge baimbo kabalobi, boyo kilo lenge bande ko bauti koloba. Mama Denise Mukadi, to pesi ombote bisiko za je kwa kozolanda biso. Bambote no yango wana boza ebele. Bolandi lo lenge population balobi. Tokoloba nini? Est-ce que Costa Mutamba okokoka? Makambo okokoka yango? Mais naebi que un esprit a bien ka façon ka style na boye. Ya esprit pena sekula. Justice ya manzaka ya Congo. Justice ya mino ya Congo. Alors que ça nango ba jete ko lukata mino ko mangai. Ko lukata ba griffe na yo e katanate. Zalaka ndengo za la position wana. Bakisa ngo suko bakisa. Wa jeune elenge. Zana vision hein ya TGV musika omona makambo elekana. Soki ka ke o dérouté o bimili banda makambo bebi. E bebi Yemoko mokonza mboka lela justice na mboko ezate. Ça veut dire que ça grâce nzamba choyo place wana omeka mpe kolandela makambu. E angolu teleman esprit a bien pena banda kotala esprit donc zwa ba ministre la justice akala banda Kongo banda banda Zaire banda banda kotala nani azala na esprit tango kotaka banda ko travailler. Zwa esprit a Mobutu ndambu. De ozozwa ndambu aux yeux esprit qui tétia papa Nabiso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Heureuse mémoire que son âme repose à paix. Bo pemi malamu bisikoza. Yiba batuana nyoso let esprit wana. Je crois que mokota ole kananzela na yo. Tangu chef de l'état zole la justice mboka. Ayebaki le pourquoi. Soki batio place wana ayebi pe le pourquoi. Sala teola kisaba jeune que non. Ebele baza même ele quel vert. Atangi ba diplôme ebele ba 50 na ebito ba 10 ou 20 ba ma diplôme na ye mais ebele français pratique 0. La qui sa capacité wana. La qui sa que toi tu es là, oza la capacité ko sala. Ko sa mutambo minu wa Congo. Léopard to mona wana nde yo. Minu ne justice. Ce qui justice c'est za mboka te mboka ne za la rolala. Justice c'est tombo la nation. Même nzamba za la na makambu na ye. Ministre de la justice ya lola est-ce que za yo ko sa mutambo. Bandela makambu bien azolo ba bien
omoni makambo ndenge olata natalaki yo ndenge olata pena sekula mobimba alors là t'esprit wana et sala yo petit nanga moko le bogarde cameraman ya yo bikaka joyeux anniversaire na FM TV 3 ans yango yo banda makambo banda me asaza a souhaité bino nyonso batu nyonso équipe technique nyonso ba journaliste biso nyonso mbotama elamu ya FM TV sans oublier mon boss Billy Maloua muto alobaka te mais asalaka pratique na ye donc ye théorie muke mais pratique ebele Jean-Marie Mboma na peso mbote bisiko za les grands notables ya ville province na biso ya Kinshasa na peso mbote za Mama Irene Sambo na peso pe mbote bisiko zali Blaise Kilimbalimba mon général jene ya yo yango wana detemu ya Masini balobi Masini la kisa capacité 0-0 petit nanga moko le blanc yo bika mutala na dete na sima tango abwaka lisangu ya lokota po maele kubakwa yo bika masolongo ndenge zali mbote na ba mama bene ba mama nono o balemba avion kende zonga kende yaka zonga kende ya bino nde yango wana na pesi bino mbote elengi kitoko na lisi mumba kalate libala tokoya wana balobi le 27 ba mama nono ba mama bene le 27 tokuta na biso nyonso deuxième anniversaire ya ba mama bakenda sango na pesi bino ka ba bijou belé au moins na bino asebo supporter bo tie maboko ekoza malamu docteur Olivier wala ya yo yango wana joyeux anniversaire ya ngamula kalate le 4 juillet ba bisous à trop quoi. Attends le loté. Attends le quoi attends le tout monde aquí. Linga kiyo mingi Janina D'abord, ça, je la calme. Ça va, on a bakiti za kusudi bakiti buka la